Congo check check TV. Yasi bo mutombo. Congo check check TV. Yasi bo mutombo. Chérie, non, qui m'a dit en bambou. Eh papa, pourquoi il y a pour moi? My baby. Pourquoi vous êtes pas dessus? My baby, me liti. Baby, me waiting now. Baby, me liti. Baby, me waiting. What you bet, my baby? Baby, me waiting now. Congo check check TV. Y'a papa Sibou Mutombo donc et y'a ma bête tous abonnés donc. Bande konanga ya poto, ya Afrique du Sud, ya wapi tous abonnés. Congo check check TV. Toko makas. Sibou Mutombo. Balambinga. Pembe. Check 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 check. Makambu. Mbote balandi na biso ya Congo check check ebisika nyonso bozwami na pesi bino mbote mingi mukolo ya lelo vraiment ezala mibali ezala basi bana na ba metro na ba place nyonso na pesi bino mbote po tokutani lelo lisusu na bandako na bino lelo tozokuta na bongo na kosolola kaka ndenge tomesana kosolola na bino ndenge tomesana koluka gauche droite pona nini wo tokoki kolobela bino ebele bozo tindele biso ebele bozo loba biso pe tozao pona bino bozala brancher vraiment na chaîne na bino bokozala dessuite lelo tozolobela na ba réseaux sociaux ebimi na ba bolingo ezokoma tomone awa etomboki bakomi kobala bana na ba réseaux sociaux ba oyo bazaki na mabala bazolongwa bakote Facebook akosipke na zana na bala te boy na boy omone kaka bayeba bali awa bana batikali baho bazana ba fiancé bakangi lupango bazozela ta mariage ke ba kosala dot omone kaka oyo abimo azalaka muninga na ngana face azalaka muninga na ngana boy ayabali muntu akei nde tolingi toyeba ke eza bien oto eza mabe pena kozala ngamoko te tozana bilenge o tozana bango awa bango nde bato babimisi ba makambo nyonso wana bango bazoya kobala bango nde bakotaka na face bango nde butu mobimba ezaka Facebook eboyi na boyi ewatia eboyi yango tozoyamba bango. Bonjour. Oui, bonjour Marie-José, bonjour Nabilo Nyonso Bololanda Bisso à travers Congo Check Check TV. Merci beaucoup. Kombo nani opesi bandeko kombo na yo bayebaki azanani. Non, rappelez peut-être oh muto a moninga lelo comme on a Darling Love la canon. Tozana oyo mbali penza oyo azama ndefu oyo tokoyeba lelo papa comme bonjour. Bonjour maman. Kombo nani po balandi bayeba. Kombo nga ya Liki Kabuya me bato babatizanga les padres yango ikangama. Yango tozali lelo na 6e na biso na ebike boyokaki ke na mabala oyo esalamaka na réseaux sociaux oyo etamboli mokili mobimba oyo ezali na succès awa biso nyonso tokomi kaka koyamba babokilo kaka wana ata mwana aza na libala fo tolongola ye amonaka nzela ya poto bino mpe bomoni nini mama la cadette. Merci beaucoup maman José et là on a coquille au loba. Na bato bazolo bakie mabala na réseaux sociaux eza mabe nga premièrement na oloba bakosi eza bien makasi bolingo place eyelaka toyeba place ebandaka te mundela sali réseaux sociaux wana po eza ke nga naza amina oyo na oyo so tokutani tosali ki camarade mabeni eza na mabe te nga namoni mabe moko ata mukiete bongo ata ozana fiancé mama eza kaka malamu otika ye ozwaka wo wana mama oya réseaux sociaux wana koki mpe kozala na ye fiancé wana mpe koki kozala na ye boso fiancé aza makambo mabe yo ndenge oza bopesaka eloko te olingi wana olingi kokontrole nga napema te nalata boye te ozokontrole nga entre temps yo moko bokoka kopesanga pa meme mboko na yosomba bodi. Papa Liki Kabuya mama azoloba awa sikoyo ata
oyo wana yebi yepete atikali komona yete ezaka malamu po obodi ezomona bon ba basi ya lelo na rolo bakaka na sujet na biso ba basi ya lelo bakoma na moi vie appréciée azui mutu moko boye atindeleka moi message surtout kaka sozaka aza na France aza na Belgique au senti déjà que ami pesi na lukuto amoni ete ami pesi déjà na oyo azawa biso nyonso tozobunda bana mibali baza akolinga na muki aza nango azosala ke mwasi azala bien mais tant déjà que mwasi azolinga sous ta préféré ya poto potango ayaka pesaka mwa mbongo eza nango ndinga mabe te mais mpo na nga nalinga te ke mwasi alinga mobali wa mwana ete mais bino pe bazobala na bambali yo kanisa zaka basi na bambali pe bazokende ko moni mutu pe moni penza alobi oyo penza yanga yango bako dezo ya pe yo pe ozana oya yo na oya okuna yo mazana bongo ya bongo siko ezalaka bien te ndeti mwana mobali babala o mais nde tokaka na poto wana oyo nyonso banoloba na obanosala te eza bolingo na kati ye mwa mokie mpona moi lokola niki aloba mabe aloba mabe makasi aloba ke soki ye alingaka te eza bato nyonso te est ce que ye ezanga toza 2 personnes différentes esimba te nga na pona na nga mibali wana ya ba réseaux sociaux wana ndenge azoloba mibali ya poto ntango baoloba na Kinshasa mibali bien eza na poto mibali non bayebobondela basi te mibali bamaltraita basi aobeta mwasi na nzela sikoyo kama mama kuna pe nazomona mabale ezokufa kuna balobi ezoyinda na kati ete ya lobi toyebobondela basi te biso nde toli na Congo na déjà biso toyebi nde kovivre na mwasi tozwaka mbongo na pasi mozosala mwasi azala bien moto ya poto azomona mbongo to baka poto teke moto moko avoyage azomona mbongo na ye azosala selon ke azwa nde yo me nga nazosalake nalingi nde yo nazopesa oyo na nango bambasi bakoma nde na mwa pressé epo kuna na poto mama darina tanzolo bwana soko okay mbongo bakopesa te il faut yo kende kobeta kayo balobaka wana faut yo beta pe libanga yo pe ko musala pozo wa mbongo yo kanisi ya kopesa ya kopesa te na lobite ke so na ke poto na ozeka mbali wana pesa ngate nzamba sanga maboko mibale misu pona na luka maboko basa mais tendresse wana pe to utina kayo wana olembi yoko sara ya po anite balobi moyen te okei banda tongo oye poko papa pe ye banda tongo tendresse ezate menga na moni awo tendresse ezali non bawo basala ngo peut-être nga na oloba osango na nko okoza ya kolembo za ya kolemba ndeni so moni mobali no fozwa force comment yo ozala mobali no yo koza ya kolemba sika za mobali na ote na kati te wa baloba bon pona bakete tango déjà muto akei nyonso to wana ekoma mususu mutu so ba proposer makambo ebele ozaka ozondima tokeno boya na kende mais tango okomi sur le terrain o changer mais oyo nyonso wana nde ezosala ke bino bobala kaka mibali kuna botika oyo na oyo namonaki mwa mwasi moko basi bakanga na lopango bomoni kaka kuna moyete akei kuna kozala bien tilanga na onaloba na mpo niki nazomona ndeti ozosala ndeti okima moni tolobela ke basi oyo eza ke aboyi mobali na ye mpona mobali azwi na réseaux sociaux oui quelque part bamisu baa na bango na raison oza mobali moko boye oyeba valeur ya mwasi te oyo mpe balobaka diama na maboko ya kizengi oyebi valeur ya mwasi te nazwi mobali wana azoshérir nga bien na telefone sikoyo naomonake makambo na yo ezosimba nango te na siko te mama ata mosu ya réseaux sociaux eza wana mabeni eza na réseaux sociaux ezala koka bongo soki abimi koka darli tela olinga mpe te nzambe atindela ngai ya koka okoye makambo ya nzambe te mpo nzambe apesi yo mobali awo yo boyi ye ondimi wana mpo azoshéri lo bien mais aza koka mama José Mundele déjà ça eda biso atiela biso batelefone baimo wana boyenga mpe na olinga un jour namona toso wana mobali yango na imo otambola esalanga bien bongo na baloso wano kaka yo ozalaka na mbetu to na kiti mosusu ako ozalaki zengi me maloba ya motu mosusu me aza ye te na bia ntango yo azoba oyo biso toyebobondela basi te nazomituna tobondela basi yango na ndeni nazoyeba te topesaka oyo toza nango biso kutu na bandela ngo biso kutu bien na Congo tozosala kutu basi bazala bien par rapport mutu ala poto azaka mbongo
mais ngata mususu na sala kana zo ata $50 mais na bi ke fazo moi 10 ata mo mafuta po nyo so sala ngo asala mais yo mutu mo bo atindelo ka moi message mo na Facebook chérie bonjour au paniqué au mi pète kutu yo moko moi kuta kutu na mobile na wana kutu yati ba kanyo ka pona bonjour apamba po moi que déjà que vie ezana yango tozo ba ke ezana ngo mabete mais foi bandenya ngo olinga nani ozoke na nani ozana nani bongo libala wana soki yeli yo pendenga po yo kotaka fi bon so omoni muntu mosusu pe alingi libala ngo ezami pona basi libala mibali 600% tokoza ta utamsu bazokende wana ezali bakinda basi ne bakinda moi trop basi ne bakinda moi trop bandenga biso poto bandenga biso baza moi libanda moi baona moi pasi na tuna grand frère mo baza na poto na tuni poni bolinga bobala ka soupe na ndenge boando linga bala abi basa ki chaza ngozotinde boyo solo bien bakangele lupango tango komi a changer yango tokomi pe tozongi moi sima muki o senti déjà que basi bazoki pona presser izate pona bolingo pena ala posa mo na poto aza posa mo na o baba no tindela mais biso tozopesa o tozana na lingi moi sinanga mais inaza na na okate mo mke tanga lobi ke est-ce que ba biso so lingi mobile na réseaux sociaux azaka obligé o memo na poto nga na olinga nango peut-être so na lingi na réseaux sociaux intérêt na ngeza ke otindela nga mbongo to sukeli wana c'est tout bongo mama monto otindela ka mbongo omoni ete olingi ka seka olingi ka mbongo za mbongo problème ezate ezala mwana musu mama na ya sokola e mai na e bien azana na botutute le roi batu musu eza mbali musu sa moni ote meme et ça craquer ya dégâts moi bon comme goya hein oui azo kota pena agence bo akota agence bo otindelo mbongo bien maintenant simba ata boete na libo asko na Kinshasa awa aobima no fele na zoni siono maboko pamba akoko salelo loko mote ma olinga kwesa sirio bongo yo ko sala faye to ko landa kaka mbongo oma mibalo bazala waki non mwana mwasi te masombele mutuka eza mibalo baza babotama alinga na pasi alinga na pasi ozali ke au moins jeune pena botan pena azwa par moi c'est tonda soki akomi na ba âge mo boy soit alinga linga moi ça na maîtrise muto na alinga te na bomwa na ye wana sopani soki babika bonjour moi akosombe lupango non moi na été pour la ni aza mutu mo boy ko bota mana déjà za mesana na ngote au moins loko ya les autres na kepoto nana mwana poto that's one na zolo baki siko yo mama la cadet to yo kana nana siko yo lingo bota nano lingate o banda ko linga kalo banda ko linga lelo soko zaka déjà que makila nzoto esali nango oleka na muto ese abanda alinga oleke maîtrise ni yo lingo yebisanga et na bolingo maîtrise de la raté ya monyo na Facebook monyo na WhatsApp na Messenger amonyo atindelo mo message asali ke bo bando soana e moi $50 moi $30 moi 100 moi car azana moi elo moi no gérer alongo tam sule kina cheyo osati ke mutu mo bona lingate alinga nazo bandela malamu mibala na bango nde ba okota lola émission to sala Congo check batu bala nango batu ba ko benga yo ba ko yebiso ke eza ya solo mibalo balingana nute baza mibalo balengela basi ndeti ngai azo craquer non moi na été pour depuis bon moi na bano kangi moi trop bano tam so botama na moi via bien siko asutuki asutuki ezaloka muto alataka déjà moi so pese lamba mobo azana a paniquer lamba pona ni bongo alataka déjà mama José bongo nazoto na nano mama la nani darling tolobibo yo kolinga kaka pona mbongo seke yo zana posa ya kubala ya kubota te ozana posa ya oza repai na yo te olinga kaka mbongo ngosala na ngoni yo za pai na yo bino oza ko yo olinga kaka pona mbongo foka osala faye na yo te olinga kaka papa ernyos kenda ozo aboye oyo nango o dépenser bongo mais ozana susike na mona mobale oyo atindela mbongo to sala pe mariage te non ma José elo liboso na loba so lingi de amutu boso neta azana musika baloba ke bolingo za na frontière te mobala ko zani na poto boso ani na téléphone tant boso ani o sentir on dira za pembe na obola ni na mbetu boso lo la penza wana nde makanise se ko wana mais oui
awa nanu ma José mibali awa bazani tana yo solo na mwasi ezaka ke ezandeni yani une photo comme à côté kune ngana bezo photo bima au moins miko soane yango wana tant pena boya dialogue nezaka mwasi na mbali et loko ebo mbana mso Congo mbala poto ba gagner bon ba ebo chéri et non ba ebo non ko chéri non ba cité ozana trop brutal mbala uti poto avant de trop na poto pour mona gifler mwasi na baba le ya moi passe lo ba na place na bango mibali sana déjà na mundele soko beti kuna bakanyie ezelo ko mesani déjà zo banga nde kaso na bia mwana aza na ndako o déjà babete ki téléphone eza mbongo eza oyibi soit ata na ndako mutu mususu azwango te parce que abiki mama biso abokola biso boye eza bato bazada na manière na poto bongo ayebi déjà soit beti mwasi na ye bakanga ye osali bisa osali na esprit wana mutu na yo ngai na tuna yo papa liki ndenge toza boyo lobi ke baka wana eza muke oyo ke mobali mwasi akoki kolinga awa bali mais soki ekoki koya ndenge yo ozoloba boye po balandi bazolanda mwana mwa mobali mwasi moko akrake alobi nalingi nasukisa yo abengilo atie pe mwa pake nyonso alobi papa foto ekobokoma tosala foye na osepele eza bien mais na osala sagesse o mama biso abotelanga sagesse au maman éducation maman pesanga ezali yango influence ekozala moi muke batandreso muto atini mbongo na ye muto atini mbongo na ye même atena lo batena bandeko nanga basi ataba masa muto atini mbongo na ye bingso na poto il faut quand même aux atena moi 600% na marambo olingo sala zala atena moi 80% te alobi ko mitungisa bongo te poto ezanzela ezana ngonzela okena yo mais na osepela ki na salela oyo na kolela na opa na biso éducation na za nango kozake mutu abesa apesa mbongo na ye ntango okomi mpe kuna fo linga ye koya teke mpo na poto kaka te fo linga ye mpe eza bongo fiancé na yo azali omoni wo wana fiancé so azali te nga kutu na loba ngo déjà bien nga so na mati avion na ke poto na bengi yo na yebiso mama ni na ke boye kozela nga kutu teke o na koya na 2032 te soki ye bala na yo nga na kei balianga nga na soni te yango ndenge ozata na fiancé mais awa ozata na fiancé te po zozelaka babenga kone aza déjà mais nazo engagement makasi na kosala erana teke natika na prometto na ya na bala na kobala ona te na osala ngo siko so babengisa na poto fiancé yo lobi ozana po muntu mususa ko bengisa bana poto bozolanda okoko sukisa ye pete lo bana bon na esprit na nango nde na tamolela na ingosala mabe mo boiteki un jour elandanga nazaka clairement fiancé yo ke kunete zaka maso balabala wana eza fiancé ndeti mwasi oyo nalingi fiancé ezaki na moto oke mpa na bango tie mwa kaza masanga nde fiancé mwasi na poto aza pe jeune mwasi na poto aza pe jeune alobi asinya lobi ke ngai na kosala nyonso oyo bozolo mais bokondima te papa mama na bandeli nalobi boye nakondima nakokende mais nakolinga engagement ezala da boko la ngana eza ndenge ngai si mama darling na yesi boye eza mabete ko olinga mbali mwaza na poto à partir de Facebook mais eza mabete eza mabete mais faut koyeba mutango zolinga est-ce que oza na engagement mutu azolinga ozolinga wana ye pas za engagement faut koyeba kosola papa engagement nini akolo engagement ozolo bake bosolo la bien te tendresse ezate yo zo kufela kaka engagement ba wala engagement na zolo be omoni na moment auto za pokuta mobali o azano yo moko ya passe okuta mwaso azano yo moko za passe omoni po okanga mobali to mwasa koma ya yo eza mwa passe okoya no bozana bino 4 so pe no kangi pe no ntoba na kangi pe no ba kanga kwena kangi kwena ngawana mama darling c'est que moi quoi ozala te kaka 4 5 moi quoi mais ça passe ma José na façon makambo zo kendele ndenge monde zo kendele na ba papa
na mibala ba jeune garçon pose attaque mbalo aza yo moko pena ekomi passe eza passe eza passe so baza yo mikosa soko kanisa mwasi na zano yo moko ozo mikosa yango na oloba ke ma José mundele asaleli biso Facebook wana aide biso apangusi ba maya misu ya basi nyoso mibala ba déception oui ba déception na ba mipiko oyo oui ma omoni ezani ngani naza boye naza mbali momwe ana kinga toza na biso na radio sosemo na jona nga mobo siko yo ningo zabwe na kinga boye bisinga petit nga partir lelo esili kenenga no masolo esili naza jona nga wana mutema pasa ni na yoka siko na kaleza la bongo te so mbali aboyo boke se retrouver na ba mama yemo oye mutema ye na salibo lelo oyo boye ko oboy pota mukako boyinga wana na bina se consoler na koti Facebook na koti WhatsApp so na groupe mobe na WhatsApp na bina oseka so pe na bina na si jango na WhatsApp bwe ka na WhatsApp na so pe mbali moko bo arriver nga na kozwa te mama darling zela nano siko yo lobike ya wa bazala kaka 4 5 me bana oyo basambela poto mona ka na ba église wana bana moko basambela bazaka mbile mbaba habitude wana te bazaka na fiancé na yemo bazala ka te bakosaka ebele babatami na église wana ndeti moi c'est église mo sert wana pena trop maman ko to ba sert église wana mo ba po na za na jeune fille mo boy moi histoire rara église veiller les quatre on mena débat na ki na ravier ya ki na ravier maman na débat na maman église wana bolingi ki pala ngote o église to mais ezaka ki bana mibali tango zolinga mwasi il faut que vous ayez un mais souci na yo zake batika bizaleli ya kozwa ba mibali oyo ya réseaux sociaux kuna batika vraiment bazala na confiance na mibali oyo bazana ba fiancé na bango ba oyo bazala ba sali d'autres bazela temps wana mais bazala pressé na mibali ya poto lelo et comment ndeti bangonde bazana poto bazana avantage moi malili mamuze belé akandenga moye bimimi kolo takande moyeza 33 degrés moye ezo beta ya kosakana te sikoyo mutu moboye awotine poto ayo luka jeune fille moboye na réseaux sociaux awa atako ya ba misu bazo ya luka na ye ba misu pe na partir ya réseaux sociaux na bazo luka ezanango mais na lobika ke bana basi neti na biso ya akini ba pousse moi vitesse ça mundela ngokutu ye moi mituna oyo pe kaka ngai mutu nazo tindika bango to me bango mo babakisi pona ni bango na moi vitesse baya akini ba su importance te ba na su importance te awa pe tala kaka mbongo ezate baya akini mbongo ezate tendresse na ba moyo wana bakomka na bakanda na pesa ngo fausse bete izaka ki manque ba moyen de tout ça nango ya ba mibali ya mo nyonso ekoma lelo so lelo to vivra pe bien na manque ba moyen te manque pe ya mabe ya solo la eza pe na mbali mususu ana zani na potwana depuis pe balingana ka na moi so mso atindele ka mbomba la moko ko solo la kaka bien eloko zo boma mibali na biso Kongo eloko zo boma mibali na biso Kongo balingi boye mobile lingaka mwasa kitaka zalaka na se na ye lokola nzamba loba mwasa zalaka na se ya mobali to ba biso photo zalaka na se bozo continuer ko nyokola biso entre temps mibali yango ya poto ka ne ba benga baza be escroc bazo sala boye so bazo sala soka lobia bête au moral ato linga boye to ndima kala c'est que ba yebi ko solo la mingi mama oui ba yebi ko solo la mingi po mona mbala poto aye ata awa boy problème na moi sine a gifler moi sine na balabala au gifler ngote mais biso awa non na Congo no eloko zo boma no mibali na biso a Congo ekomi ke basi balingi su mibali na Congo te ba komo linga mibali na bango kaka partir ba réseaux sociaux lingini ka mbala poto basa na raison po mobali mususu boy na nzela to bo okene bosana ba camarade boy mo likamo boy kwei il faut mona réaction na ye pou na miso batu mais mbali wana bala yo te mama na yo amona yete ba famille ba melata maya lobo na ye mais yondo pesa ka yenze la po abeta na balabala to mona kat na ba mire tout ça bazo bet yondo pesa yenze la po yo soko yo vandisi akoko beta yo ma José nyon na loba na basi o bazaka ke
o baza précisément na Congo po buzoba na mingi eza na Congo o ezake mobali amesana ko beto na nzela abeti o lelo o supporter abeti o lebo supporter neti na nga boye atako to gifle nga kaka mwa mbata mukie esili to kabwani no wana eza no respecter nga te nani réseaux sociaux na yo kuna ezo soloma bien moi eloko ezo ya bana poto boye bake bozo panza la sexa bango nanu boss Congo Check TV boss Bumutumu ayebisanga abi mwana poto so mobali anga beta moi sabeta kati ya chaka moi soki ra betika boy mbila zana mais oui na eza déjà eloko déjà au side ya 10 ans na poto déjà que eloko eza mabeso na se bakanga moi etikali même ata au sala ngote moi super au bali pété ozo bete moi na bato balité moi au vivananga muto poto azo peso mbo uyaka pa na nga olataka bien ba téléphone à danger fona yeba yuti wapi oyeba pona nini entre ta yo opesa ke loko moko te mbongo ya suka yebele okabelanga za 6000 francs sikoyo soko moni déjà que nazo peso loko te zala clair ba sanga ke na moi ke pa ngana yo izo sima Mama José yo omesana ki po obi ba jara mibali wana o bazaki o non na Congo alingaka moi ça zala bien moi ça zala à la mode soko yeke peut-être olataki la mamu benzuluka obi teke nana ba masalanga abosana ke asala elote asala elote soko ngana lingi mobali mobwe na réseaux sociaux et comme pe boye to bimi moi retrouvaille ba masoto ba bi ah momi nani ba ye plein ah momi no alati bien sikoyo après zongi suna sima ngana to ko kabano tu nanga ke bilambo la te ko zoye mbongo wa balingi monike bino tendresse ezate biloko moko kaka ya makasi lokola ba kuluna lokola ba soda bolingwangu komi kachi otozo nini il faut boyeba pe makambo ngota bana poto zo bete bino bana poto onde bazo pesa basi na biso ba sida mabumu ezo vima bango soka bimina e ba biloko mo bimina nzoto moi sa baby pona nini bazo ba malade belé ba bombi baza ba malade belé tango azoya abimina mwasi atikelise ya moskope basi awa bazo comprendre ngote to telemela ngo pona ndenga mabe ya ndenga ya kimute mabete to telemela ba magie pai moi ba kisi kuna ye awa abike awa ba fi baze belé soki na leki bona za bien ya mo tozo sala ke to tera bana basi ye baba na potona bino pe boko misala te nane sara bana poto na moi conseil bana poto no soto na mission to ba congolais oza na poto oza na Afrique oza na Zambie oza na Katanga oza na Mbujimai mission to ba congolais mentalité na biso surtout il faut te yebaka ke faut te ba mutu na mutu aye bandenya ko vivre na mwasi mutu na mutu fa bandenya ko vivre na mwasi na ndenge o biso so ba congolais toza na ndenge biso so ba congolais toza na négociation sur ba congolais toza ezaki to pegisi bana basité ibalinga mbala poto biso toza ka ba congolais yango ndana to biso to ba congolais to pesi kaka na bana ne musuna na loba bande ko ya basi bazo sutukela bana poto 1 miso asala ba 10 ans na poto alala moi cité na ibiso ke basutukela asala 10 ans alala moi cité akoma na ba malade ba tshela kabiso parce que olinginga pour futi pe billet na olongo yekuna so ngana yona na osutukela muni akoma na ba malade alala ka kuna ba tsheba bandage belao ati ba veste na bango pona mali yozo maka ya munene minzo ba bandage c'est belao nzoto c'est baby tango ayawa alaliyo ozi malade tozo pekisa ba basité tozo babazana babilembo kuna ebelebele nzoka bato bayebite foko yeba ozolinga nani ozokota wapi to boyite bobo ya biso to biso soka ba congolais oza na poto wana ozaka congolais mutu soka congolais yo kutunzoto na yo azomona matalité oza na poto wana onga za na ngwa to ka ba différence ezaka oza na France oza na Belgique oza na Zambie mo différence ya ngwana tozo pesa conseil na bana basi basutukela bana poto mingi ebele bazo na ba malade nde bazana bazo kufa mibisusu ba chopola ba polia moi poto aya azui bango to ba poli pona ni lokoso
amoni atindeli $500 $200 aya sombi mama darling yoka makambo yango balobi kuna eza ya kobeba bozala mpenza vigilant maladi ezali tout ça koka oloba kaka bana poto nayebi te kaka mpona tendresse na kosolola ndenge olobi ke bayebi kosolola bien nayebi te zo nini mais lisolo ezali mais omoni ke awa mpe bato mpe basololaka bien awa mpe basololaka bien Maman José so na koloba moi na makambo ya lobi mutu nyonso te ne mutatanga mela atuta libako okutana mbala na sida mutu nyonso te omoni nyonso yelaka mutu na vie nzambe ni mutaka nango eloko moko te sala makake eza sans volonté ya nzambe nyonso nzamba yebango mutu boya okufa na liwa boye eza te kaka ke mibeto boya mibali oto kutala maona ma réseaux sociaux poto zobanga baza na basida baza na manini ngai ndenge nazotambola boye na loba ke na vie nango ntuko kuta mbala za maladi nzamba kopesoka eloko oyo lingi jamais kopeso eloko oyo lingi ti mama darling na lobi nzambe pe alobi ke bombatela nzoto na bino ngai na kobatela milimu soki yo okei kotika nzoto na yo yaza na problème ta kozwaka monimu na ye nzoto na yo pe ekei ofele na ye mibali yango nyonso nde oto biso bafi ya kini tolinga na ba réseaux sociaux nyonso te nde baoya kini nyonso te nde baoya kini la plupart oyo nga na yebi ezalaka ke afuti billet na ye Kinshasa c'est quand il y a une relation moins assurée azana ba projet na ye azoya kosala awa ba oyo bayaka nanu te ezana kaka ba oyo tosuka na bango tolingai na Facebook to boyani na Facebook eloko moko te kosala na ozwa sida te na ozwa infection te est-ce que na mbongo ya kotinelanga na western ne eko nini eko pesanga sida eza kaka problème yake baliaka nde nano mbongo bazana problème wana te me tokomi kokende okopesa pe maloba na oui merci beaucoup maman José lo moi mukie na koloba moi conseil mukie to boyi te réseaux sociaux ndenge ndeko alobi eza nango mabete eza nango bien mundele pasali ke makambu ezala développer sikoyo na batu oyo nde eza mususu ke ba omemela makambu na nenga mabe na vitesse faut yeba nini oyo sala avant que to boy na biso te atanga yo so mbala linga na réseaux sociaux achela na bien no linga nanga mais faut yeba mutu ni na olala na ye bobo koma ke mbala futi biye ayatikin boko mana kolala na ye faut yeba na olala na nani eloko mo bandeko na biso basi fo bayeba yango wana réseaux sociaux za nango mabete mundela salaki yango te pona kobomisa bato ezake biso mo to yeba ndenge ni to ko gérer makamu na biso ya solo tozana kokita papa likipe ya ozana na mwa maloba muke oyo kokiko yebisa batu o bazoya poto bazobebisa ba relation awa bazobebisa mabala tokomi komona na basi ya mabala mingi bakomi kaka bakomi Facebook na buto moni mama akoti papa asiliki alali mama kaka zokota na ebite so basoka na banani biso ba muso tozarza na ngote zaka na oya biso akalo na ebite so ko roba mundela salelo na e bien et des batu moi musika bosulaka mundele asalelo na ete ke po yo mobile moza soki na suicide olinga mwasi bato libala akota ba yo ya ozi mwasi bato libala te mundele asala eloko na ede bato yango to pesa conseil na baya bandeko no surtout bazana uzana suicide uzana Tanzanie Hollande partout yeba soye awa na Congo oyata na pays mo Afrika ta na Ethiopia ta wapi oyo linga nani mwasi wana pe ozo linga za nani batu o basala bayaka pena ke pona eloko pena azana besoin eloko mobu o mona bango eloko bien elo banaka eloko bien mona la oui en tout cas bandeko balandi vraiment merci mingi ba oyo ba pesi biso matoi po balanda nzambe vraiment pambla bango nazo loba kaka ndenge tozo sala boye ka mpona koluka pe tozala pe na mwa mayel ekoko zala ke okobebisa mabala te basi bazokosa pe mingi tozaki nango na église ba mama bazokota fesa papa yeko funda ye alobi tozolala ye azaka na Facebook na moto ambeto tozana tandi susu ya makamu susu te mais tozana
vie conjugale oyo bato bakoki sans trouver mais kuna mais ye mama moyen te eloko nyonso wana ekomi mpe mabe bozala mpenza na attention na bana bozolinga basa bato mpe baza na kati wana kolinga oyo kozwa libako réseaux sociaux eza mabe te ezali malamu mpo eza monde eza kodeveloppe tozosolola mpe mwa unité ezokende te makambo ebele tozomona bana kuna tozomonana en tout cas eza bien eza kitoko mabala Facebook mpe mpo na ngai eza mabe mpe to tozomona mosusu naza na mwana moko aza na États-Unis auti kobota mpo na libala wana ezali mpe malamu bato nde bazozwa yango na ndenge ya mabe en tout cas tokomi na suka napesi bino nyonso balangi na biso mbote mama Hortense femme sage ebati sa maison ezala kaka wana ozala lokola moto omemi verre ya mai ozobaloka nango ke ekweye na sete oyo ezobete oyo yo ozala concentré na verre oyo omemaki napesi bino mbote mingi tiao Congo Check Check TV Yasibo Mutombo Congo Check Check TV Yasibo Mutombo Chérie, non, qui m'a dit en bambou. Eh papa, pourquoi est vraiment My baby. My baby, me litty. Baby, me waiting now. Baby, me litty. Baby, me waiting. What you bet, my baby? Baby, me waiting now. Congo Check Check TV. Ya papa Sibou Mutombo don et il m'a fait tous abonnés dans Bandeko nanga ya poto. Ya Afrique du Sud. Ya wapi tous abonnés. Congo Check Check TV. Toko makas. Sibou Mutombo. Balambinga. Pembe. Check 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 Makambu.